ba oyo nyonso ba yebi ke batambolaki na bato bakufi nzela moko balukanga na lobate ke o ba artiste comédien nyonso non ngana za représentant ya Vodou na Congo message nyonso oyo yaga pona national pona mboka na yeba wango nazora déjà message tango mondori akufaki na leka be émission belé na loba tolongwe na mondori pulolo akufi na leka ka be émission tina ba Congo liziba ba chaîne nyonso belé na loba ke ba o ba yebi ke batambola ki nzela moko na ba oyo bazokufa ba luka ngai lelo to fana muta luka ngati na lobi teke bayaka pananga eza na temple o bakenda bayokana te ba modi ba on a mort etake ba artiste comédien puis boko so Amiral Chamala na émission na ye efo perso e ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande epai balobelaka pe promotion ba artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti namira ba voisin. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité de nous suivre de partout. Nous sommes là, votre chaîne qui est là, Socio-Culturel, qui est là pour recevoir des artistes et musiciens, recevoir de serviteurs de Dieu, recevoir de maîtres spirituels par rapport aux actualités. Mesdames et messieurs, j'ai encore le réel plaisir aujourd'hui de vous présenter cette émission avec parmi de maîtres spirituels Oyo Basala Kombo, la ville province de Kinshasa. C'est avec lui, on va essayer de parler par rapport à la spiritualité, par rapport aussi, il y a prophétie, si je peux l'appeler, au maître auto, ça n'a un plateau ou à l'oba, auto, comment on a et comment peut qu'on s'allume. Mais aujourd'hui, tout le monde précision, les caméras, l'oba, kala, sur l'oba, comme prophétie, on peut pas en avoir prophétie. Si aujourd'hui, on va savoir tout. Donc, restez vraiment connectés aujourd'hui parce qu'il y a des lourds. Merci à notre équipe qui travaille toujours au four et au moulin. Merci à vous qui sont là, toujours l'excellence du travail. Derrière la caméra, là, je vois encore le prof. Moïse Ozo contrôler la machine, le montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent. Vraiment des partenaires, des gens qui sont là pour nous assister. Merci pour rendre bon sincère. Merci beaucoup à vous, Evaris Abdallah, qui me suit depuis IESA. Merci aussi à vous, Ronsar Massamba, partenaire officiel de cette émission. Merci à vous, mon vieux Odilo Mampouya, boutique exemple à suivre. Au quotidien, un croisement Gambelo par le monde chez Odilo Mampouya. Au basket, c'est bien. Au t-shirt, c'est bien. Merci beaucoup à vous, maman Chouchouna Tatila, vraie femme d'affaires qui me suit depuis Paris, archevêque le Bobo. Zéro Fénéa, Ombana Chako, Bakolo Mouvement, Gisoloy, Fongola Bisso, je les plaisir aujourd'hui de recevoir un grand maître Mitterrand. On va essayer de parler avec lui par rapport à la spiritualité. Là, je dis bonjour, maître Mitterrand. Bonjour, grand journaliste. Bonne santé. Santé Kitoko. Toujours moi, tant ming, y'a Koluko, contre tant, rendez-vous manqué, mais cette fois-ci, tous yeux en personne. Oui, Nazaki les bandes Mboka, mais si on a zongé na Congo, Nazaki bien les bandes Mboka. Si on zongé na Congo. Oui. Zeleka musala ba ko pona misala osala ka toka to pe quoi te na kendaki Benin esika ngana uta vraiment esika makambo uta na temple de Pluton na kendaki ko pesa moi ba rapport ya musala rapport oui voilà pena moi ba rapport bo pesa mais oui ngana za représenter Vodou na Congo alors na za na temps où na sala un peu voyage ya ko kende ko pesa moi ba rapport ya musala soit ba réunion ndenge zo passer de fois on Benin. Ok, pesa moi par rapport. Rapport. Oui, supérieur na temple où on a zali, temple de Pluton à Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, nous sommes là avec Maître Mitterrand, c'est avec lui. On va essayer de parler de tout sauf rien. Maître Mitterrand, à votre fond, là, entrée des jeunes, moi, c'est mamké. Au salaire, mission au Kala, au Lobaka, artiste et comédien. Parce que ceux qui vont continuer à faire tout le monde, maman chaque fois que tu biso, si tu bon c'est sous artiste jeune fille artiste Diana. Et là le baka wana salaga, oye baka makambu bango basala soit baleka na Diana bino, batambole mabe yango le baka bon tout le baka bon par hasard parce que et comme ko sala bazo ko faire l'un après l'autre. Pourquoi le baka loko? Bon, et là au monde le baka, il y a le bosso boye bango ke
nga naza représentant ya Vodou na Congo message nyonso oyo eyaka mpona national mpona mboka nayeba yango bapesa nga message ntango bapesi nga message nga mpe nazwaka temps ya kopesa message mais so napesi message moto ayoki alandi so oyo ayokaka te natikaka nazwaka deja message ntango Mondori akufaki naleka bemission ebele naloba tolongwe na Mondori Pululu akufi nalekaka bemission ntina bakongoli ziba bachaîne nyonso ebele naloba ke baoyo bayebi ke batambolaki nzela moko na baoyo bazokufa baluka ngai poso baluki nga te liwa ekokontinue ti lelo tofanda moto aluka nga te nalobi teke bayaka epa na nga eza na temple oyo bakenda bayokana te bamodire bango na mort etake baartiste comédien yango moni bati lelo bazolanda na kokufa alo etake nga représentant ya Vodou baza baart ya mboka baza baartiste na biso ya mboka etake naza na connaissance ya kokoka kokata lie wana yango nalobaki ke baluka nga bapesa nga accès mpona koka kosala mosala po bango bato fo bapesa nga accès epuis bango bato fo baloba mpo tokoka koevolue tokoka kosalisa bango mpo tokata baliwa oyo ti lelo moto aya te. Maître Mitterrand, quand tu as dit qu'il faut baluka yo baartiste baza ebele ba différents groupes yana mutamutana façon tambola kotara maramna ye mais comment fait-il soit erreur ya groupe monsongolo sala na ndenge baluka maramna ba spiritualité ba kota et landela ba artiste tout o msupe ba travailler même pas groupe bazana association morote mais je suis ba artiste tout ils ont ba artiste ni ba kota ki pour ba ninga nyonso ba mériter nazo na précisera bien ba oyo nyonso ba yebi ke ba tambolaki na bato ba kufi nzela moko balukanga naloba te ke o ba artiste comédien nyonso non naloba ke ba o ba yebi ke batambola nzela moko balukanga poso baluki ngai te ba o yebi ke jaki na kendaki na mutentela kufi soki oluki nga te yeba ke bokolanda na kokende ozo comprendre na sens wana alors ba o ke po bazali ba o batambola na bango tango yo fandi sui ozotala baliwa lolenge ezokendele ozolobela kote oluka maître te ndeni maître kokoka koluka moyen ya kokata hémorragie wana fo boluka ngai mpona koka koexplike nayeba nini nakosala mpona bino botikali meme bokota ye na temple wana mpo bozala sauve mais nalobi teke boyaki na temple nanga bavideo ezali ya une année plus tard mpe ti lelo baémission nasala naloba nyonso oyo ngai naloba ezokokisama. Maître Mitterrand, nous sommes là ezoko kisama. Mais est-ce que na ba émission sala no lancer un message ke ba lukayo parce que ce ba lukiote ba ko continuer ndenge ya bo moto na maone tant que osunga ba artiste na osana ba relation tena ba artiste de comédie oyo osolana bango ndero ya musala na yo na ndero ya musala ba artiste oko komela bon pona moko na bango aza na facilité ko luka baninga na bon pour que ba ya ba luko pour que hémorragie on est là. Non, docteur ata bofanda ne lupango moko. Ata yo za grave zobela. Soki ba parana yo soit yo moko oluki docteur te oti omone te na porte na yo po salisa yo bitro lo kasi on oloba po muta koma na accès ya ko salisa yo moko fo ya koloba maram na yo bongo so ba relation ezana nga ya ba artiste comédien batambola na bango te nzela moko na ba o ba kufa yo batambola na nzela moto ba tiki yango so na oloba soki nga na na relation na ba artiste comédien o yanga to yebani batambola na bango te nzela moko na ba o bake e monter dans sens te oyo kaka yebi ki bakendaki ye azana courage ya kobenga poso abengi te ya yebaki comme ya kotaki kuna ça personne moko ba kasi yango esala biso mabe biso ba congolais nti biso ana kinto lingi trop baboule na koyoka soni likamoko boye ko limiter vie na yo pour lobi ozala lisusu te yo ozoyokela ngo soni mais tango ozoyoka soni oyebi te ke lobi okokende tango yo kolukokende kozala trop tard aletaki na olobaka nga mpe nazolemba te nazolobaka kaka YouTube ezali monde atie ntango nalobaka boye mpo bango mpe batalaka internet mingi mpo baluka bakoka moyen ya koluka ngai na sens wana. Maître Mitterrand, on va chuter avec vous dans le dossier. Oh, mes dernières questions. Est-ce que le message tout le monde a pasteur va passer à la prophétie? Non, bino différence ni ezali que moto à croire parce que tu es bimingi
selon to yoka babanga ka ba message na ba mona ya bino za neti mo ba masquer ke ba ndima ba pasteur soit petit prophétie nzamba la so prêter une semaine ba tout na motuka aye pasteur c'est le premier bino ngi ba négligence pourquoi ka négligence ezali nini ezali ba pasteur ne ba bebisa ba mémoire ya ba mondimi na sens nini bango balata bilongi balata elongi ya nzambe mais baza ba vrai te tika boye ko ba pasteur ba otomboki lo maître Mitterrand ngana lo ba vérité po bango mo ba pasteur wana bayaka na ipananga tika boye tango bayaka ipananga bango balata elongi ya nzambe makambo eza na kati za nzambe te alors bato oyo babangaka bazobebisa ba mémoire ya ba mondimi bamindimi ebele ke bayebi kaka ke kote oyo neti baliaka bato mais bakenda bango epa bapaster mais nzo ne bango bayebi te ke bapaster yango bayaka nanu kote oyo ozolanda mwa connaissance kokweyisa bato message baprophétie ndenge moko mpena moto ayebi akasi bayaka epa na nga ntango bazo epa na nga nazopesa bango baprophétie na bamessage mais azolata elongi ya nzambe toujours azoloba makambo oyo ezobima mone makambo ya nzambe mais na nsima ezali elongi makambo mosusu yango balobaka kotala elongi te tala motema alo yango mona yebisaka bamondimi so ozokende tout le temps na église parce azopromete okonginda okozwa mbongo okozala boye ozozwaka te ozobonga te ka ye iza na kati ya église wana mondimi abonga te yo bonga te ka pasteur abongaka aletake so obengi no ngai maître John Lipasa Satan obengi nga napesi yo mbongo eske mabe na nga eza wapi po kuna yo ozokende ozoluka mbongo bino eza bacondition ebele kopola mbula te biloma non condition ezalaka te so obengi nga apene kocomprendre tokokota na sujet wana apene kocomprendre do bamondimi bazomikosama mingi na bapaster bazodistraire bato makasi distraction eza trop ozolanda po bango moko bayaka kote oyo mais moye baya kodevoile ke bayaka kote oyo eza te mais na miso bamondimi bazobimisa poso ya meme ozolanda donc yango nazoyebisa yo nyonso ezaka motema est-ce que oko préciser na bato eza na ba grand serviteur lié bana mboka o baleka pa na bino o za vrai oyo tala bino bana ba succès na kini na yamba ba pasteur ebele pona linga suko tanga ba kombo te ngana yebika pasteur oyo azaki na Saint-Esprit ya makasi si akufa ale moloto opena lo sela nzambe ya busolo si akufa si petit pe yango pe balonga ye na poison tout batika lika ya mayuya ba distraction bino moko to kotanga so za en vie non azate ponanga azate ba venture onyo so bozomona awa na Kishasa bomona ba venture te pasteur ba publier pasteur ba chebo est-ce que bato bazana ça la divorce bato bazana ba Saint-Esprit un homme dédié ndenge ba mo balobaka babilo kwa neko le kate alors ba mondimi ba comprendre ngo te po baza déjà ba croyant ils na ba croyant baza na mboka oyo aza croyant ya église intel aza croyant ya église intel mais à distraction aya comprendre en retard vie déjà c'est trop tard. Maître Mitterrand, pour fermer le dossier, il y a un message au PC. Quel message vous lancez encore pour une émission na artiste des comédiens na souci na pour na bango pour to chiter na dossier artiste. Ba artiste comédien na souci na bango pour na ni na za art yambo, na za représenter ya vaudou, na za capacité o ya ko gérer makambo ebele, o za na banzoto bato. Alors, comme bango ba sali ba négligence ya ko luka ko mona Maître John Lipasa Satan alias Maître Mitterrand ngana za docteur ngana ko luka mutu te mukolo mutu akolata courage aluka nga yango ta musuma kambo ekosila. Voilà, mesdames et messieurs, il y a un message à lancer pour tous les artistes et comédiens. Vous pouvez sonner, au niveau de la place bouée, au côté de la bande de Gono, Bakokufa, le cas Maître Mitterrand, au peut solution pour que Balonglo, Milimouana, où ils permettre tout le monde a fait 2-3 mois, les artistes et comédiens toujours aussi là en répétition, tout ça là, vraiment passé. Maître Mitterrand, tu as un dossier, il y a un message à lancer pour les artistes. Toujours que chaque fois, Voodoo d'abord, c'est quoi? Voodoo est allé le rôle à l'église au moni catholique, islam, mais dans quatre églises, ils ont banzela mibale. So on a nzela ya ko prier normal, malam. So on a nzela au sala kama kambo, mukile comprendre yo.
yo kaka malamu wana okosala makambo te ofo bato mokili comprendre oka ya koto kosambela kaka normal mais soko olingi kosambela normal kuna makambo malamu ezala no makambo kosambela normal na yo eza na bato mosusu balingaka mokili eyeba ye asala makambo ya minene apesa bato makambo tukomi nga nde napesaka bato makambo na prière mosusu nakota donc tant que nga nazoservir bato yo mpe so olingi olanda nzela wana oservir bato yo kaka ntango babengi eglise meme na baeglise catholique omonaka eza na banzela nango nzela yango kaka mpe balobaka catholique mpe mwa makambo kasi connaissance ya science moko boye na koprie normal ezali sekele ezali partout ozolanda tukomi ndenge nga na science na au place na nga nalanda vodou eza église normale kombo vodou eza kombo wana oyoka vodou ndenge oyokaka catholique ekola yembaka na ke na vodou ndenge biso vodou ozolanda no arefisa te bongo mutu soki mutu azozwa makambo na ye akobomba yango makambo oyo ezopesa ye vie ezopesa ye succès ezosimba vie na ye akowanga nango te artiste musicien te baloko artiste musicien non baartiste musicien atangaka bakombo na bango te o musicien moko baya epa na nga non bayaka mpe tobona nasengi totanga kombo baya mpe natangaka bakombo na bango te baartiste musicien natangaka bakombo na bango te nga na devolaka nde bapaster mpo bango nde bazobebisa mboka basala mambo mabe ozolanda yango nde nga na devolaka bango natangaka bango erataka te. Voilà, Maître Mitterrand, tokoti na dossier, on va chuter avec ça. Les cambo ya porte-monnaie magique, au départ, est-ce que porte-monnaie magique existe? D'abord, porte-monnaie magique, rôle nango, ils allaient pour fonctionner la porte-monnaie magique. Bon, porte-monnaie magique et résiste. Au moni et logo o ezope sabatu, ba problème est belé na poto, monde entier, pe na Congo, batu bazozo ba problème. Au moni mettre pour appeler ce porte-monnaie magique, o yozolo ba foyer ba pouvoir ancestral. Pouvoir ancestral les alliés faut oye ba kodia. Pouvoir ancestral les alliés neti koye ba oye ba kodia. Ya kopesa mutu kodia. Ce qui nous mettre au aébi pouvoir ancestral à couper ce porte-monnaie magique. Aux Hollandais, faut oser un ancestral. Les camarades porte-monnaie, ça faut oser un ancestral. Pour amener tinga so benginga maître, nana pour ça, dans un porte-monnaie magique. Tant que sous mort on a repéré ça yo, ils allaient à porte-monnaie magique. Pour école nyonso, les bota nyonso ils ont un pouvoir ancestral, ils ont un code de famille. Famille nyonso. Famille nyonso. Ils ont qu'à tenir baloba au Congo non. Ils ont famille nyonso. École nyonso ils ont un code de libota. Na sepela mingi na bande kola biso bandande, bango ba utiliser la code na bango. Manifestation ya code ya bango ezalaka yango mona ka bango, batu ba mona bandande bazana mbongo. Ozolanda ba utiliser la code na bango. Alors, batu ba comprendre ba kanisa ka code ya eze pa ba Congo. Nzo ne code ya eza na bekolo nyonso. Ngasoko bengi ngai mettre nana posa ya mbongo, soit porte-monnaie magique. Ngana kokoza contact na ba ancêtre na yo. Ba kuna koti contact na ba ancêtre na yo ya libota na yo. Kota contact ndi na ba ancêtre ma expliquer ba comprendre mettre mité. Tant ngana kota contact, tant yo otinela nga ba identité na yo, photo na yo ba identité na yo. Place na kote la contact na ba ancêtre na yo, ba oyo ba kufa. Zolanda, ba ancêtre na yo bango batu ba kopesa nga accès pour yo ko recevoir code ya libota. Tant si yo bota maka me ba tant yo bota me ko li ba expliquer yo te lo lenge ya ko évoluer na code ya. Zolanda, mutu musuzo ko mona aza partout. Azo sala musala, azo rambongo ebele, me mbongo ezo mona na te. Azo rambongo ekenda kaka boye. Yo monsieur tangama te faut sala musala et tangama faut recevoir pouvoir ancestral na bino o sala la code na bino alors code comment na biloko moko boye soki ozo recevoir ngo te et comment soko kolia yo mbongo yo zo sala ya yo omona ka ozo mbongo ezo kende boye ozo mbongo o sala eloko te ozo mbongo omona boye jika mususu aye Congo ayena ba conteneur biloko ateki biloko akumuzanga mbongo transport ya kuzongela pas zo luka susu adefa na conteneur yaki na biloko oyo ya mbongo elimwe kodi na bino azobenda yo yango
azana posa o recevoir pouvoir na bino ancestral pour na nini yoba na kosalisa libota na ba orphelin et ce sont là si yo maître zo na connaissance wana oyebi ancestral te comment yo kopesa muto porte-monnaie magique ata a dépenser 2 millions de dollars akotikala kozwa eloko wana ti okita omata. Voilà, on a tous compris, mais est-ce que yo penape ozana pouvoir wana ya kopesa muto porte-monnaie magique ba condition ba bangaka mbongo so bimise $1000 tout exemple il faut que le facilité muto à cause de problème ni bon mato risque ni non ngana zana pouvoir wana pona za ya liboso na zana un chef coutumier na village ya lokula na Congo central donc na yebi bokoko na yebi loko ba bengi ancestral na ancestral na ngai soko bengi ngai uzana posa ya mbongo na kotindeloka eloko oyo moni na bokoko ezalaka na condition te ezalaka pete ke o faut opesa intel o sala boy non non jamais na ancestral ezalaka te na ancestral biloko wana ezalaka te ezalaka pete ke o ba na ba condition moko boy inutile non o ba pesi yo makambo lobi okomi osenga ba koma osenga yo bato non na pouvoir ancestral ezalaka te ezalaka na pouvoir ni tango yo liaka pondu Ernion Sozolia Pondo, est-ce que Pondo ça l'a fait? Même pas. Au Pondo, et comme à lobby, et comme à changer, et comme à compliquer. Non. Ancestral ezali bazo senga batu. Ce qui yo bazo pesa au porte-monnaie magique. Ce que Luka qui est pas magicien. Lobby comme la yo pesa batu. Est-ce que vous l'entendez? Lobby comme la yo pesa batu. Ou soit tu as dépensé bambon et pas magicien, magicien doit comprendre que le lingue ya kopé c'est lo yango. Pour nanini ayebi ancestral te batu faut bazonga na bokoko. Différence ni zalindo solo ba yo boy na ba magicien. Au coup expliquer ba mutako ba muso ba ko différence c'est net bino na magicien. Quelle différence entre bino et ba magicien? Bon différence ezali pour depuis au botama. Et puis tu ozo koma na âge oyebi ke code ezali. Code irrésistable. Mais la magie, code est à la raté. La différence, c'est ça. La différence, c'est ça. Pour la magie, code est à la raté. La magie, tu es baka. La connaissance avant de comment bouiller autre ça. Que ce que vous avez qui c'est bon, faut te cabato. Vrai ou faux? Est-ce que tu es baka qu'il faut payer un bon que pour y recevoir? Non. Tu es baka que au pesi muntu au zimbon. Mais tant on a découvert. Na sali ba recherche na nga po makambo foko chanza rango technologie ezo changer ngana tango na ke kotanga na voodoo na sali connaissance moko na kopesa makambo mais condition ko zalate ngai moko déjà na signé makambo tout ça condition sali nini po ngai moko na signé mukolo oyo na yebi mukolo oyo ngai na kokende na mokili mukolo oyo ngana kotika mokili alors mena ancestral so na peso porte-monnaie na peso kodia ezana ni condition rombongo esilaka mukolo moko non na ancestral condition ezati kola na on peut sans problème oko sala nyonso li ko sala okotonga ba immeuble ozo sunga ba ofele ozo sunga bato ka bénéficier boui à ce sacrifice nini pour na a bénéficier mais code yo zo eza libota na bino ba muto ayebo peta na pour na bon code ezate opesa te non code ezaka na libota nyonso papa. Kasi on a joué bisayo que tant que n'est pas magicien, ayebi ancestral te. Moi ya ko kana connaissance ya kokota contact na ba ancêtre na yo ezate. Plus bino na yebo ko ko so ba problème. Tant yo ye na ngana yebi ancestral, na kokota contact na ba ancêtre na yo et si kanga na ko zo opportunité ya moyen ya kopesa yo kodia. Ozolanda. Neti kodia ya kopesa yo moni loko neti bendango. Ozomo ya cameraman ndenge eza vide. Omo ndenge eza vide bo. Hein? Vous avez vu, vide. So benga montagne so uzana ngoposa na ancestral. Code ya nabino na kotinde loka eloko. Eloko ozomona yango moni ko bana ko produire yombo montagne so. Ozomona neti na zu na kanya ngoti. Hein? Nous sommes en direct là. Na kanya ngoti. Soko benga maintenant na posa autant. E bana ko produire na code na biso. Ngana ko luka moyen na kotinde lo oyo. Kaka oyo yango ko bana obimisela yo montagne so kolinga. Nenga uzomona ngweza muke na nenga uzomona ngweza salité. Bendango bien. Sur les bendango, on va voir la démonstration avec maître Mitterrand.
ko sarato ya rasu. On dirait que Maître Mitterrand ensemble là. On va voir la démonstration. Yo chango bien, ta caméra bien étale. Pour comprendre que eloko vide et comme bon. Voilà. Pour nani o nazo pesa lokola exemple moko pour na ba o bazana mboka libanda. Ozobenga ba maître belé zo simbate on a ancestral. Maître ouais bien ancestral te boza kana problème. A to dépenser $22,000, 30,000 ou tika ko recevoir en côté pour yebe ancestralité. Voilà. Faut le cocoben dans bien au monde il na check ni na carte. OK. Moni soki oyebi ancestralité okosa mamba boete okoza na complication ya kopesa muntu porte-monnaie. Mais oyo kutu ezaka exemple mbongo nyonso yo kozala nango mposa ekobimela yo na mboka oyo oye akoloba distance oyo akoloba avant ntango nga na kokota contact na baancetre na ye yango rapport na kopesa ya monta bana poto ndeti opesa eloko nde est-ce que vous avez ancestral et vous comme le esika ozali en tout cas et comme le esika ozali on pose question pour comprendre et comme le esika ozali soki oza na poto oza na mboka libanda obengi ngai oza na posa ya yango okotindela ngai identité na yo na photo na yo ngai ntango nasali mosala awa dans 1h45 minutes oyo ekokomela yo na ndako na yo esika nyonso ozali monta oyo ko déclarer on a posé 100,000 €, 200,000 €, et bana kubimela yo e ko bimelo kaka problème et ko créer problème ancestral eza na condition T. Pouvoir ancestral eza na condition T. Okito mata pouvoir ancestral eza na condition T. Okito mata pouvoir ancestral code na bino exister. Code est résistara kaka. Jamais code rata na ebisio école nyonso eza na code. Eza les problèmes que yonde oyeba okowa kosala pourtant obengi ngai ngane na ko orienter le lenge okowa kosala pouvoir ancestral na bino. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là avec Maître Mitterrand. Tout le monde a comme démonstration oyo. Tout le monde argent live, ils ont qui vide, tout le monde a $, mais donc contacter ces maîtres parce qu'ils ont une solution, une solution, un problème tout. Maître, on peut se numéro contact. Bon, on a ça la réunion, problème nyonso on a ça le Sara, à part que la musa mutakufi, et zalake, on a un problème de financement, donc on peut ça yo, on a un problème à mukanda, on a moi ça so compliqué on a poto, yo peut moi si mon bal so compliqué yo. Na kosal sayo kokanga mwasi kokanga mobali kokanga mwasi kokanga sunga ba comprendre kokanga mwasi kokanga mobali ozape na problème ya mukanda na opesa mukanda donc na yebiso en général na sala nyonso à part ko la musamuta kufi numéro ezali plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 wa numéro na obenga R nyonso kozwanga moko yamite so ba dédicace ko sala merci non dédicace ezate ezaka ke ba o nyonso ba yebi ke ba utaki pa ba maître o esimba kité bo baluka nga ba benga nga oyo bazoluka surtout likamba porte-monnaie zo nyokola bato so ba bengi nga na kopesa bango
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de recevoir. C'est un grand maître spirituel au nom de Maître Mitterrand. Donc, si vous avez aimé cette émission, dis merci à notre équipe qui travaille toujours au forum. Merci à vous qui sont toujours l'excellent travail. Là, je vois les profs à contrôler la machine à montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Mon vieux Odilom Ampouya, boutique exemple à suivre. Au quotidien croisement, Cambelo Palomon, chez Odilom Ampouya, au cause de blouson et bien, au cause de t-shirt. Bien, merci à vous. Archevêque le Bobo, Zéro Finia, mon vieux, les seuls et uniques opérateurs économiques manquants. En Afrique centrale, mon vieux Chico, ma belle maman, l'ami personnel de Ferrego, là, Jésus de Nion. C'est Béni Yoka, Auto-Zedia, le seul agent, son ça la HR voiture, partout dans le monde, agent Césamonko, Auto-Zedia. Représentant à Kinshasa, pas, mais c'est Béni Yoka. On se retrouve à la prochaine pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Au revoir, abonnez-vous massivement. À tout de suite. Puis bonsoir Amiral Chamala na émission na ye Info Perso et kolakisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pa ibalobelaka pe promotion artiste ko selema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti na mira ba voisin